À travers communication officielle, il y a les forces armées, il y a la République démocratique du Congo, communiqué rendu public et signé en date le 23 octobre. On a commandant, il y a service, il y a communication et information, le général-major Ekenge Bomoussa et Fomi Sylvain, FRDC, bataille une opinion nationale et internationale, que malgré bonne foi et volonté, il y a chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a coloca solution concertée na guerre d'agression imposé na Rwanda na mboka na biso ba force ya défense Rwanda sous couvert ya ba M23 balansaki depuis jeudi 20 octobre eleki batak na ba position ya ba FRDC na axe ya Rangira Rwanguba pe Tchengerero esika wapi bakanisaki ke bakozwa yango facilement axe important oyo envie ya empêcher ravitaillement ya ba force loyaliste offensive mususu ezalaki lancé na axe ya Tamugenga et sika wapi affrontement ezali ko se poursuivre ba FRDC batalisi lisusu ke dans l'ensemble na terrain ba force loyaliste bazali ko se comporter kitoko pe bazali ko continuer ko fixer ennemi pe situation eza sous contrôle na ba front nyonso batak oyo eche fin na calmi oyo ezalaki observer lobi eleki d'après bilan au total civil moko akufi na bombe rwandaise et 5 personnes blessées bazali enregistrées na axe Rangira Ngwanguba Tchengerero. Na axe Tamungega, 3 civils bakufi et 35 autres personnes bazali blessées, y compris Bana, Naniabikoro, pene hôpital ya Rwanguba. Ba FRDC bazali ko rassurer la population, détermination na bango ya ko répondre avec vigueur na ba attaque oyo pe ba ko défendre intégrité ya territoire na biso pe lisusu ba ko battre la population na biso ti na sacrifice suprême. Kejo